Hello guys, bonjour, bonsoir. Nabino surtout bisika bozali ba oba rolandanga na pokwa elelo bisika bozali na pokwa na moi donc na tongo na pesi bino ba mbote belé. Donc pona mkola lelo toyo kolobela how to make your child or your kids to become billionaire in the future. Donc ndenge nini okoki ko sala pona bana na yo bakoma na mbongo ou bien bakoma ba riche na futur. Donc journal lelo penza na fani na bité na lobela no ba réalité o ezoleka na poto donc ba makambo ebele o ezoleka na kati na poto tozomona ke ba famille ebele mabote ebele ba couple ebele bazokabwana donc ba divorce ko swana ekota na bandaku omona papa na mama bazoyokana te likola mbongo ya bana papa alobisaka mama te mama alobisaka papa te likola mbongo bana, which is not right. Donc eza eloko moko o ezali malamu te. Mbongo ya bana ezali mbongo ya bana, mbongo na ba parents eza mbongo na bino ba parents. Donc lelo to kolobela pona ndenge nini tokoki ko bongisa bana biso na vie na bango ewe ko ya ewe ezolakisa te ke soki yo parent ozora mbongo na pasi yo mama ozora mbongo na pasi, donc bosala pe bana na bino bazala ndenge moko na futur te. Donc ba vie ya bana na biso ezo dépendre na biso ba parents, ata bible elobi yango. Donc ezo dépendre na biso ba parents ndenge nini tokoki ko boko la bana na biso, ndenge nini photo make bana na biso bazala batu na vie oyo koya. Donc eza penza pasi koleka nazomona ke ba parents mususu ba couple mususu omona ba kotisi donc o balobi na lingala mbutu pende koti na kata libala. Donc libala eza lisusu malamu te, mobali moya solo na mwasi susu eza malamu te, mwasi moya solo susu na mobali malamu eza te. Pona nini bokabwane koti na kata libala mbongo ya bana ememi koko ememi bako yinana ememi ba makambo ebele na kati ya libala. Donc lelo to kosolola yango pona biso ba parents mingi penza pona biso ba mama po biso ba mama toza penza batu oyo toza batu o ba leader ndaku. Donc biso batu tozo lead ndaku ko bonga pe ya bana biso pe ezo dépendre pe na biso. To yebi ke nzambe akopambola biso, nzambe apambola ka biso, mais biso pe ba parents toza na eloko o tokoki ko sala pona bana na biso bazala malamu. Donc tozo mona ba parents na biso ba congolais mususu poazo mbongo fasa la boye anyo kwama, mais tokoki ko bongsa ba vie ya bana na biso na facilité nyo surtout tokoki ko bongsa bana na biso. Donc na ndenge bazaki ba botami bazokola ti bakokoma na ba age ya ba 18 ans o na mboko balobi ke after age of 18 donc mwana akoki kozala ke azana account na ye bank account. Donc etant que parent etant que maman papa na mboka o déjà mwana soki akokisi 3 mois aza déjà na droit ya kofongolela ye bank na âge ya 3 mois papa ou bien maman ba parents boza na droit ya kofongola bank account pona mwana bino ou bien pona bana na bino. Donc po ba mbongo o tozozwa child tax credit na child benefit to yebi ke biloko ya bana ezaka cher, to yebi ke kosomela bana biloko bilamba eza cher, mais wana ezoko ko empêcher biso te ke to bana ko save mbongo pona bana na biso, ezo kanga biso te ke tokoki ko save mbongo pona bana na biso te. Non, na muke oyo zwaka soko lobike na muke o na zwi na kaboli obo na sombeli mwana obo na donc na bomba ta na bank na ye mama mbongo wana tozo bomba. Imagine soko bandi déjà, imagine yourself soko bandi déjà ko bombela mwana mbongo na âge ya 3 mois ozo tia déjà 20 livres na bank na ye na âge ya 3 mois ti mwana wana okene kokokisa 18 ans ou bien ozo save 50 livres 100 livres chaque mois pona mwana na yo. Donc po biso ba mama ou bien ba papa o toza na poto mutu nyonso tu aza na mwana ozala na mwana ozala na bana ebele. Donc oza na droit ya kozwa mbongo ya bana, oza na droit ya kozwa child tax credit, oza na droit ya kozwa child benefit. Donc mutu musako loba ya ko save na mbongo po ya na bana 5 azora mbongo kolekanga. Donc ngana zaka na mwana moko na ko save mbongo de te mama mutu musako za na bana 5 azora 1000 livres, mais yo mutu za na mwana moko mususu ozozwa noka 200 livres, mais okoki pe ko save oleki pe na mutu oyo azozwa mbongo ebele koleka yo. Donc ezo dépendre na mayele na biso.
na mayele na yo mama na mayele na yo papa ndenge nini bokoki kobongisa po bobongisa futur ya bana bino. Donc eza pasi surtout mingi penza ba parents ya ba congolais omona mama moko boye azane na bana mibale ana bana misato ana bana 5 donc akoti na yeli kelemba asalaka te mais akoti li kelemba pona mbonga bana. C'est faux mama. Mbongo ya bana eza mbongo ya bana. Eza pona yo olesa bana na yo, osombela bana no bilamba, en plus obongisa avenir ya mwana na yo pona avenir ya bana na yo donc. Eza te komona mususu mama mususu alataka bien okotala mwana ye aza kutata ne lamba moko ya malamu te. Papa mususu omona ke azana babilamba ba versa se tonda pena na ba garde-robe mais okotala bana boye bana bolata malamu te. Eza mabe mama donc yo zo mbonga bana soki yo moko ko milatisa eza mabe te milatisa mais fo bongisa pe bana eza te ke ba parents bozolata ba Gucci ba parents bozolata ba Versace mais bana na bino bazobima salite bana na bino bazolata malamu te mwana azata na ketch ya malamu te donc azakutata na nelamba moko ya malamu te. Foto meka ko bongisa na ba couple ndenge nini tokoki ko bombela bana biso mbongo na biso ba kokisa ba âge ba 18 ans donc atali pa lobité mama na ngai abongisi pe vie na nga papa na nga abongisi vie na nga donc toza batu o baza wana tozo bota bana biso pona ko nyokola bango te tozo bota bana biso pona ko bongisa ba avenir na bango un jour ba koma batu to boyi te fo ko tangisa bango o tangisi mwana na yo atanga lobi kozwa msala me ekozala pe malamu ke oboti mwana o tangisi lobi a komi na âge à 18 ans obimiseli ye pe bank carte na yo pesi donc carte na ye pene ya banko ebisi yango papa mwana pa aki a cheke azo cheke na amoni penza mbongo donc ekosala malamu penza to bongisa ba vie ya bana biso to bongisa ba mama to bongisa to tika koswana na mabala to tika koboma mabala na biso ba divorce belebele koto omona ka bango kutu bawela mbonga bana bango kutu kuna baswala ngaka pona mbonga bana eza malamu te. Donc oza na bana ebele oza na bana mukie oza na bana mibale oza na bana misatu atoza na bana 5 mama yekola ndenge nini ya kobomba mbongo pona bana yo. Donc journal lelo penza na ye to solo la ba mama to solo la ba papa toye bandenge ni tokoki kobongisa ba vie ya bana na biso penza malamu donc po biso ba surtout mingi ba parents ba congolais tozomona ba parents ba congolais mususu ba papa na biso azaki na mbongo te mama na biso pe azana mbongo te omona bana pe ba robota ma pe baza pe ka bongo donc propose mbongo na pasi tozana wana kutezaki na Afrique mais tozana poto mutu nyonso tu ato sala kate ozwaka mbongo donc mama botika koswana pona mbongo ya bana. Mama ozana besoin ya mbongo kende ko sala misaleze bele na proto misaleze bele donc soki oza kutu na atana ba obaloba ke ozana ba qualification ya kozwa musala te ba cleaning ezali musala oyezo pese mbongo nyonso eza kaka musala donc ozana besoin ya mbongo ozana mbongo te mama kende ko luka musala sala tika mbongo ya bana ezala pona bana tika mbongo ya bana ezala teke chaque jour bomana koswana kapona mbongo ya bana na ndako donc ndako ezaka suna kimia te koswana na misu ya bana bazomona bino ke na kaka po bozalaka na mbongo te papa to bondeli bino pena na kombo na Yesu ata Bible kute lobi yango ke epesi ba responsabilité ya bandako epa ya ba papa donc ba papa botika koswana pona ba mbongo ya bana botika koswanisa ba mama pona ba mbongo ya bana donc mbongo ya bana ezali pona mbongo ya bana ya kolia ezali pona mbongo ya bana ya kosombela bango ba biloko bilamba ezali pona mbongo ya bana ya kobomba ya koserve na ba banke na bango po bana bakoma pe batu lobi pona kobongisa avenir na bino pe po bana wana soki bakomi na mbongo lobi bakoboya pe kokanisa bino te po boza ba parents na bango donc bakosokipe na bino bakozala pe na bino bakosunga bino pe na mbongo bana mike donc yango conseil na lingi na pesa na ba parents boluka bokoma kosala ekozala facile
soki bozo sala papa zo sala mama zo sala donc bozo mona ke mutu kuta kokipe ata mbongo bana azate po mutu na mutu ayebi ke papa azo sala ayebi ke na fin ya mois bakofuta ye mama pe azo sala ayebi ke na fin ya mois bakofuta ye bokoya kosangisa boyebi pe ke bana pe na fin ya mois pe bakofuta bango donc bokosangisa mbongo ya papa bosangisi na mbongo ya mama donc bosangisi na mbongo ya bana na moko mona ke evimbi pe ekomi ebele bobanisi ko kokabola tofuta babili tofuta ba oyo kotikala tosala we oyo kotikala tosala bokokipe kutu mbongo ya bana te donc mbongo ya bana ekozala mpo na bana etikali mpe mpo na bana eza mpo na biso baparent te mpo na kobunda eza mpo na biso baparent te mpo na kokabola bafamille eza mpo na biso baparent te mpo na kofingana eza mpo na biso baparent te mpo na kosala badivorce eza mpena soni ozomona ke papa na mama bazoswana mama simbi kamera azofilme donc ozofinga mobali mama mobali bafingaka ye te ata kutu ndenge nini bafingaka mobali yo kutu osalaka te likola mbongo wana eza mpe ya yo te mama eza mbongo na yo te kende koluka mosala sala okotisa mbongo chaque mois papa pe aluka mosala bosala bokotisa mbongo chaque mois botika mbongo ya bana ezala mpo na bana na bino mpo na lobi mpo na futur bobongisa bavi ya bana donc oyo ndenge naloba ndenge nini tokoki